problème. Mais vous avez un problème, vous avez ça. Vous avez qui attention. Vous avez la WC. Non, Milo. Qu'est-ce qui se passe? Assis-toi d'abord. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Armand, maîtrise-toi, mais il s'en va. Milo. Milo. Nayebite Milo, soki ngai vraiment. Nzamba kelangai. Pour nous charge mobimba ya famille. Milo, tu sais, ma petite sœur Babi Kabemba qui vit en Europe. Je connais bien. Abota mona na emoko. Babi Kabemba bota. Si. Ah bon? Mimi. Mais ma chérie, aujourd'hui, en revenant du boulot, Nayokaraka. Tonton Armand. Attends, la rétroviseur extérieur. Na moni fille mokazo ki mamba ngaka simu daliboma. Mais na freiné nanu. Tanga kumpembeni na tala boye Milo. Mimi. Mimi on a. Ah, ma nièce Mimi. La fille de Babi Kabemba. Mais yo boye nini eti mutaliboma. Oh non, tonton Armand. Babengani nga na ndako. Oh, pona nini? Non, parce que naza na zemi. Na tombo kimbala moko Milo. Ah oui, mais non, bako kono baza na raison. Comment une fille comme toi peut être engrossée seulement comme ça? Mais on a besoin, tous en enveloppe, tous en bon à libala. Ah mais non. Yo pokoti kana ben ba koko na. Ah oui. Tu es méchant et puis tu es mon mauvais oncle. Ah bon? Oui. Moi dans ce qui va s'intégrer. C'est bien qu'à ça m'a bé. Mais à fin du monde, ce qui a avorté à Koufi, vous allez perdre votre fille pour avorter. Mais ce qui a boti, beaucoup ajouter encore moi dans mon sous koko na bino na kacha famille. Hein? Boti ko sala boy, nga nazo comprendre batna Congo te. Moi na azuzemi bo boki libanda. Ako pona alia, ako ko se prostituer et surtout ba jeune garçon na so bazana mbongo te. A sente moi na awangani. Là, on s'est prostitué à Coco Zopi Sida. Et t'as lié? Non. Oui. Non. Tu vois, ils ont soigné pour Nani. Parce que c'est ton sang. C'est l'enfant de ta soeur. C'est mon sang, mais je m'en fous. Tu t'en fous. Tu vas pas t'en foutre. Écoute, moi, Nana Beleli Batignos, tu vas aller dans ma voiture, tu as belé le poignet. Parce que tu es son oncle. Avec oncle Nazananda. Ce qui moi, moi, si, wana. N'engalo ba bengani. Ozuye, oyene nanda quoi. A quoi comprendre qu'on a ni. Et là, on dit que ça, que nanda ce qui moi na fandi awa, ndako ko beba. Non, Armand. Jamais. Chez moi? Oui, chez toi. Ah non. Non, chérie, non. Voilà. Maman Nazate. Je mets ma main au feu. Non. Armand, maman Nazate a na poto. Vous croyez que c'est beba zalakia? Moi na nata ba senta ko boka moi na balabala. Ako boka moi na été. Poza maman na ye. Ah, yo poza maman no bote na maman na e. Chez les ba Congo. Yo yebi. Moi na zakana ya noko. Moi na soka bébé zayo, soka bonge zayo. Armand. O yibite ke sama kala moto na mutu na yo. Sakanati. Po ba loba nini? Milo lokwa azana mwana te, azolinga banyesa mbali na yete, na kota na munoka famille na yo, na koma la problème. Armand. Réfléchis bien. Camarade nous allons mon vote. Soit nièce n'a 20 ans ndako abota. Le lo balité. Aucun fait il y a fille mère. Est-ce qu'aucun fait un mariage te? Au lieu quitter pour nous lier musunya lo bilo kwa za ki fille mère ya musunya za makasi. Ya ko lier à soso. Mon chéri, réfléchis. Je suis ta femme, je suis là. Bon au conseil. Tu vois? On a déjà trouvé une solution. Tu appelles là, tu cherches ta nièce à y avoir et puis le problème est résolu. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je suis fatigué. Peut-être demain. Ça ne dérange pas, peu importe. Mais l'essentiel est que au lukaye, au zoye, au yana nandaku. Soka boti et puis on va chercher comment est-ce que tu roules comme baluane et puis tu es dans la classe. C'est fini. Allez, bisous. Nayo qui parcours nayo. Vous avez la famille à Mbilengi. À Mbilengi, il y a la stabilité. On a basi lengi na bajere kauti.
Ce qui est inquiétant pour l'angai, moi je sens toujours que nous sommes dans le lend mingi. Vous avez le lend mingi, on lingi pe musuni mingi. Musuni ta musuna olimbulo na lingala pusa nzoto. Elati yo makasi. Nenge bakunda bayemba lokaje lati ngalo kola sapato nenge pe pusa nzoto elati yo bwana nzoto. Et on a nalo ba maman. Vous allez la pressete. Naïbi que vous pouvez na bino ne kobu. Beaucoup de bateaux faut ça la prière répartance parce que quand tu as besoin moi ce que tu maman. Ya ukakola wezate. Donc aux ana molimo ba benga kango ya mbwa. Donc ceux qui au molimo bal donc faut linga net yo kwesa ye quoi. Donc bal pe ceux qui a monio a ko résister té ceux qui otie ba charme na yo. Donc aux ana kola ba catégorie ba Jézabel. Yango maman au moni biso na église hein. Tozana bana bazaki toko kaka ndeti yo. Tozana mwana biso mo soki omoni eneli bomei abangaka nzambe lokole loko mususu mais aza mwasi kitoko kaka ndeti yo alataka pe kitoko mais abangaka nzambe. Gesha azwaka na église ni azwaka wapi? Bah maman, on respecte pas ça dans ma pasteur. Gesha ça me l'église on nga ça me l'église noté. Mais na bi ki etre mbala nga balinga na obligé ya na église. Omoni batu mingi bazo vivre na ignorance. Nga za ignorance. Na boyina au regretter après. Na ki fiancé, tant que tu vas dans moi ça m'a ba fiancé. Tu nga tu ba caractère, tu ba makambo nyonso. Gisho fa iba. Tu nga na ko satisfaire ti na ba besoin so ba besoin. Eza ya kolamba, eza ba besoin so oyo lobi wala. Ya nga na lingo za hypocrite te. Mais ba lobi soki ba sala nzambe ba yeba ba komi lokola stade wa. Kusala ba biloko moko. Même pas, nga za hypocrite te. Et puis nga ça ressemblait sur la moni bateau. Ah copain nanga, la fiancée nanga, et on a dit nanga tous en ayé ndenge moi semble la yara. Pour le ba regretter tout. Pour lui sur na c'est pas c'était mal bana que tricher, ton nga que tricher le banda. Pour la mta tricher te on le ngamba nanga yeba yo c'est za nani, copain ba gesha za nani. Souvent on commence à éco déranger bino. Pour la que musique te, na pas exemple que pas na mo. Ndo za so za na pasteur za ndoko ko c'est pas besoin na hote. Au vendre te ok, ni otika e. Nangi ba kawane komela ngate, on a découvrir mobile nanga. Na boy za to vivre na illusion. Pourquoi tu m'as alanda libala mazé azana esengo taza heureuse te. To mobile vanda za heureuse te na kata ndako. Yo nga lingo bana nga za heureuse. Na sala ngo pona bongo. Tout na pe ba nini. Mais fallait gozer la nana maman. Non c'est pourquoi? Non c'est pas niti pour nini zela. Ambala muta mbala nga. Na défier te mbala nga. Ils ont ba couper muso ba hypocrite. Ba ina église bo bénir bango moi ça za zimi mais ba bisi no te ba za zimi. Après 6 mois moi c'est beauté, c'est moi ça va na 6 mois. Tu as 9 mois. Mais ce qu'on a beau hypocrisie, on a lingo yebake, ngai na lingo na mobile na ngai, na lingai bangani na zali. Surtout le problème est que frère Gesho a fait sa cour affermissement dans cette église. Comment affermisseur? Ce que yo réputation na yo, ba to église ningi baza ko mona réputation. Bazo ninga ba yeba yo bazio wapi? Oh, ba yeba nga bazunga po ani. Parce que imbanji ozo bebisa affermisseur. Ah, ozo mona. Hypocrisie dans l'église. Bon pour faire écouter mobile là où tu banda a gagné am moko ngo so ko église mo gagner am. Tu vois combien de fois na lola ba to osepela. So bino bozo nga bo gagner am ngo bozo dinga so ba benga na ngai seka na oyana nga so église te. Mais si ko benga oyo ngala za ko bengisa yo ya wa yo dotina malbangana ya kuluka yo. Est-ce que ça manque de respect ou bien ça respect? Même pas maman. Ba bela no ka bozo ka makamba travers. Mais on y est par force. On a yé pour la vie qui est dans ya mobile na on nga surtout makamba ya gesho na. Non ba célébrer bino moi sta mobile te. Ozana tembe na bato pour si na tembe na bato ko na tembe na bato na église. Ozana tembe na bato oui. O bato wana bakingana obala tena se ngina obala mbala ngata gesho na obala ye. Quand tu meri bo meyo tangi wana ya bala ngapi ya ngesho bala ngapo e ba ngapi na mo sa bala. Ah bon maman? Oui. Donc ozana tembe alors. Na ça peut na tembe. Maman ye. Il est 16h, enfin on va m'emballer là, ça attend. Bonjour, je attends ma prière. Bonjour, je attends ma gêne. Dans la période de la vie non. Prière ou prière, tu sais ça va être les 30, au bas les 30. Babi tant vous avez nzambe. Biso de sembla tu te bébé moi di lobati. Yo kasi ka te glisse ba di loba. Mon nga vision na bité vision na ngai. Nga na zo mona fête yo pla. Une fête monene. Nebisi wini mo abiru. Ebisa deuxième ba Chris Bubu ba Marembo kumu. Afrique du Sud ebisa ba Marembo kumu basanga na ba mama Kadin na ba mama Lorraine o Kies ndeko ya Fifi. Basa le reportage. Ba mona vina ndenge kolera. Ba ko ya utuna mituna.
nini akolaki ndenge Mimi soki bayeba sa reportage ndenge akolela moto akosepela za te Mimi bakoli na Barcel funtu ametala lelo Arcel Mimi makolo baby na bamayandi ozomona Mimi azokola mais bazobenge kabose apela sa mumbuli oyibaka papa oyo azana Afonso Mondial Afonso Mondial oui mais oui Afonso Mondial azobenga yeke azobenga Mimi niao po mi yoyo so tiao niao sokana mongera butu même ba Johnny Versas ba Johnny Fay ba po Firenze ba meta mpinga ba fieti ngoma olobi bongo dieko musique ba adopter Ans na yem siote Ans ba adopter Ans Luzolo fils adoptif ba adopter pas fioti adopter Ans na mama do na chouette moto abina ba matira mwana bataillon oyem so adopter nani mwana nani papa na Ans adopter Zigura kwa bina kaboy bataillon liputa ya meta liputa meta liputa mama yenga bas bakati na meta papa wana asanga otindelo mbongo la duchesse Nyovi oyebi la duchesse aboteli Sami mokili doki Sami sikoyo atekele wili mama papa la seke ndeka kofi ayena na chemise ya mon fleuri mukala pomba ya pondo Moïse pembeni ya pépinière donc Moïse Sama ko na Moïse Sama Monique Sama manga papa bona manga papa yako bana nayo ye pépinière ya pépinière mais papa ça ne peut pas ndunda mona te atala bilanga to monte na njele ya chemise ndunda batia engrais chimique te ordinaire kilo na bino te papa papa boni mwasi na bana te mama mwana nga liboso papa atoni mwa ndenge nini mwasi na bana banana na mwasi soki fuite information foto tuna yo papa kulutu mwana nga liboso na obota na vie nanga bongo mwasi eza oyo Mimi akobotela bongo mwasi azaka ke champion kasi mi pele ba okoma ka champion te eza par rapport à nini koyoka maloba ya Arma eza ndenge tomona ba général grade ya kumbu aboteli mafiki ba Stallone donc ye azali na mwasi mais abota te mwana liboso nde na ligne ya Mimi yango te papa eloko lobi na mwasi eza esantion papa bokilo ozelana par rapport ya Zela. atie na ndako oza ingrat bon kobota te nde champion kobota te eza nini provisoire tozwaka yoka na yebisa papa na bino tanga no mwasi akufa na mbola nini semeki lowi papa oyo tanga azwaka ngai azwaka ngai nano te liboso ke bana bakoya bazwaka liboso mwasi opesi ye valer bana bazali mbuma oyo bayaka na kati ya bolingo baya te bakate batrompe te oyo ya malamu ya motu ezalaki nano mwasi biso toboyi tokozwa mwana biso mais mwasi oyo ayo biso totuni soki bana baza te loba mwasi nanga azalaki na problème ya mabota yango naluki bana kote mosoko obota mpe na Mimi lelo lobi okufi tina nini kozala na bana obengaka mwasi esantion te ata obotela Mimi mais bana basoli bandi ya nongo na bango modelo yo oyimayima te yebeza kuya moke ça commence à vendre et puis bokamisa bato kotika na famille ya bato omonika moto libando obina otiele libaya et puis tala eloko aye nanga baproverbe mwende tocontre yo papa moto ayena musubo sulula boyeka koyeka na biloko na te oyo aza esantion mwana liboso Mamadou Wareso mwana okomona ya mwana mibale bibi chamala ya mibale oyo ya misatu Edi Kilombo mami papa omoni moto tolobi Edi Kilombo poto na maboko asimba poto na maboko Europe oyebi nzembo ya nani ya Bozian Edi Kilombo wana ba Miriam Edi Kilombo donc Edi Kilombo azala kola ndenge tomonaka neti boxer kao papa omoni kombo totangi Edi Kilombo ba Jean René Golo
ngobale mala ozana tino eloko yena wote zongana ngo zo mwasi bokele so bokele te papa biso tozana posa lokola mwasi na biso balaka mwana ya ya bato chantier bino bozwi bakombo papa edi kilombo bopesi Te, biso bakombo na nde bino bakoko na ye. te mama te Biso bakoko. aza na mutu na ye opesa ili bapesa danga bapesa ngadiadia oyo bapesa ndabake mwana koma ya ngadiadia koko dia komba mwana Bapesa nga na- moda na pesi na pesi ndo ya Prudence Mbangi mwana Eh, nga mwana na yo mobali kuna za wana ye moko azana na problème ya mwana bana na ngai so na Allez, kati kombo wana opesa opesa seke mwana zo protéger mwana mwana komi ya prudence seke zo protéger mwana mwana na ata protection lisolo eza prudence. bien obebisaka kaka te nalobi ozalaka miso makasi lokola mwana za bebe komi ya prudence lokola munganga bosani nani libende eloko kasi bino kombo Prudence Mbangi bio tanga papa edinga loki motima pasi mokolo mwana ngambo mbangi kuta na bi problème te mais siko papa mpe ovandi bolokwa maripole mpe na poto yo kaka jean kolinga te bapesa mwana komi ya prudence mbangi poza même konguluma na ye ye wana mbango na flamingo konguluma na ye wana na po cha ebi nini aza protégé protéger protection oyo nyonso kosala eloko moko ya mabe te makanisi nyonso siko mpona mwana oyo eza nini ozwa ye kaka ndenge mpo nyonso obala na yo okobala mpe mbala mibale te babakisaka alliance likolo alliance te mama nayebi ke azali mwana ya bato ngai nazovivre na ye lelo oyo akomi na mokumba étant responsable nakoki jamais kozwa ye ndenge wana il faut nasala geste na famille po libala pena na famille ezali coutumier siko okobala lisu deuxième fois papa oyo osobala te deja coutumier nazosala coutumier po libala eza coutumier coutumier ekipaka nango te mpo na honore ye na honore mpe bino papa mama okohonore mwana oyo mais zala na ye kimia lobi na lobi kuna eza teke soki omoni mwana mosusu mwasi mosusu okomobenga o mimi aza échantillon epuis te semeki eza bizali na azalaka te obali lelo awa okenda mboka mosusu obali eza teke obali kuna oye kobala papa docteur Alex babandaka na mama Jimmy na Afrique de crise bakiti tiri bumba nani Afrique du de Sud docteur Paul Mawawa ndenge moko bazobala basi na bango mama sa oyo ya FBT mwana ya bapapa Paul na mama Nathalie Fikip misala nde misala nde na mobali na ye baza wana nga na sepene eloko bimisi awa soki tobandi ba exemple tokokenda biso mosika mais oyo eza capital azwa mimi na motema epuis na mwana eza te soki mimi aboti apres asundoli mimi o mimi échantillon puiske omona papi zakombila papi zakombila baedo abokoli yuyu abali arkange voilà edo po akaba donc basepe na libala bayawe ezalaki somo na nini na limete témoignage papi zakombila à travers na edo pokaba et puis mwana na bango yuyu abali archange Arnaud Loliki baza wana oyebi arkange yuyu aza na zelo azobotela arkange bebe sabotaki nanu te yoyo yo mituni eza moke sino todami ekomi kosimba boro te yo mpe napesa biso confiance mpo jwana osala buzoba mi omelaka na matete jour wana obonga mama obiloya mama te babonga mila dami te sona odami te me betaka deku nano oyokana beta deku eyo kutu makambo etali yo toza te na niveau makambo te lider nayebisi yo suka na bo nayoka poulet rôti pesa yo na olingo otambola te mpona bakiteti na wana ozokosola na bia lider bao ezedingwaka nila elisapo na poto te omoni ti nde toonwale boye ezotya biso baboule boule likolo ya boule ocomprendre pourquoi mpo operte nango ezaka so erate kosopa na dezanga nango perte ndenge eza wana donc kobukana te kobukana te na obukana te lokolo komi biso sikoyo boye mais il faut toluka sikoyo stratégie bapale tokota toluka nini tokobimisa likonda mpo namoni oye na biloko ya minganga lider moni sikoyo yo loko ozobima vie na biso partout toanda oleka yo ifo bimaka docteur me mamba mbongo ngamu na kobanda kosimba yango nga azaka vie na bino ti lelo bosala yango
obi nga bulaki yo vile biso ngande vie ya banda nde makaya va nga na mbandi bangi liboso na bino na ozobebisa nde bino naza esprit koleka bino yo leki biso kana esprit esprit kaka mais na makambo te yo makambo etali yo te yo za mwana ngai naza leki na ye yo za leki na nga mais nga naza esprit koleka bino mais vie mwana beta pe mbunda bakolo pe babinaka po bango balakisa boite sikoyo kopo oyo retour nango eza kaka kosopana ezanga perte mais so totali mpe na bien lider biso tokosala babulo te nde tozanga bato na Wilson mpenza na bamikili baodina rodi somo na Irlande bamipesi mbambo bakotika biso boye te tobaka banoa bakosala mpe ma cotisation vraiment basangisi bambongo vraiment boye baba nga na mati yo mati ya mati nakutuma mili azoyebisanga mamili mokendi azoyebisanga ke soki anasali foin abendinga tumbana bo mabenda yo ti kasi osali foin abendi yo bandoto mosusu tolota mpenza la liste du quartier oyo akoyoka te azalaka na quartier te au commencement par des vieux yo kasi yondo ila azalaki apeti bobo bokole wala na ndoto ya izebola lide so babenga bango na pongi mokulu babengi uningani gibokole basota gibokole ole batanga alpha bokole batangi petit na ye gigi bokole ndoto yo komi lokola koteriti na ndoto koteri na mabe koteriti na ndoto Jean-Jacques Ngabe Pampidou Masilwa Yewana Bienvenue Ngiandu Shodo ndoto momisi Sheila Kabengele Mère Bafwa Mère David Asimo Pete Agno Tete natala rabo baningisinga nabi abo ningisinga iboye bozisinga ba problème na ba maître Gunter botangi ba maître Gunter te ngam oyo za ba problème maître Gunter abimité José Mbako abimité shiki beto tokani ba bimité manangai nabi na ondima ndoto yo te boya ndoto mabe boya baka ba otoleka bobo baka ba otoleka baka ba otoleka chana memiso makambo de banda kiti ka gazenga ya welisa tanzate ide omta olala yo déjà nzambe apesi yo makasi babi une femme sage bâtit sa maison insensé ne renversera ndako mpona kozobana ye yika mpe kona mabondeli papa il faut aya omoni biso bamama église ezotondana lelo na biso bamama biso nini toza na pouvoir ya kokanga bapapa koya na bango esika papa alandaka mwasi te ntango nyonso impose oyebi ninga kolamba papa mpona kozwa ye aya awa eza problème te bino ntango bomonaka nga na église wana nayebi na kati église botongaka mama paster aza na temps ndenge ni ere moko atiaka nani teinture ndenge ni azanga na batatouage balobi alokotaka na se atombola likolo yesu ti aya mpona bato ya mabe aya mpona bato ya malamu te aya mpona bato ya mabe biso tobongo bino nga nasekaka bino mwana nzambe fo ozala propre yango bomona nga nazalaka propre botuna nano te papa azwanga wapi biso papa azwanga na vatavata selo wana belabela bino bokoyeba yango te bamingando bino boko mobenga bango batiele biso ezalaki balondonier oyo baza korenie toye komata vatavata tolongo wana toye le champion tolongo wana shekitoni maya tozopusana ti toya na cheche papa azwanga wana nani ngo akokai kondima mwasi lokola nga ndenge nazalaki wana ozwa biso makaya ne makaya bangi nde kutu koloba te tokolongola mbuma te bato bakoma kolongola mbuma biso oza kolongola mbuma te miso eteli yo rouge mais papa ye azwanga wana ezalaki mpona nini yaki mission ya nzambe atindaki mwana mwasi moko aza wana alongolanga kuna ntango alongolinga mokili eloba fami na ye baboyaki babi oye na mongando awa fami na ye baboyaki ndenge bazali komona ngai mais ntango nzambe aye kozwa ngai ye kokɔta na kati ya motema na ngai liloba ye kovanda liloba ye kochange ngai lelo ntango naza kofungola bible na kotanga passage biblique lokola ordinateur mpona nini molimo mosantu se 24 na ngai
botik nga surtout comme ya na zone pas na Karine na bato songo songi église balakisanga yo za na kati parce que bino boza wana bolingi ko critiquer et pour ni frère wa na mwasi abwe pour ni ke bala muto abwe oh muto amize non baza bato église eza motema eza ba bonnes œuvres zo sala makambo bible komami eza ka ko kila biloko te ni bokani nzala mais yo zo tonga ozo sala ko te na ba en grève de faim ozo sala le côté Karine botika ko juger botika ko critiquer na yo comme mama pasteur na kapelo alingi ka biloko a cher non 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 tout ça pas nzambe faut tout ça propre toko benda ndenge ni bato bazana mokili po image ezaka soki mutaye ko sambela mutu fo nzulu ka mitika fo bolongola eloko wana eza pa ya bato ata oza pa ya nzambe fo za la propre ezali kamukaka molimo mo centre evanda kati na yo sala makambo malamu otika songi otika ko finga otika ko tonga otika kindumba tika ba biloko nyonso mabe wana sala ya bolamu yango wana ndi ata bo finga ndi kama tatouage ngana yeba ke molimo mo centre ko lukanga un jour mais elle lembusu etikali kaka desi ya pamba mais Yesu Kristo azali kati na ndoto ngai mama uzala capacité ko zo mobali na yo ya oyana ye awa ya ko changer kubondela pona mobali na yo ko lemba te uzolela mingi pe bato uzokunolela bango na église oyebita damu na bango mama pona nini boningi kaka makambo na ya foyer oli ko se ko ba église na msaba multitude baza ko s'infiltrer bato ya mabe baza na kati bazo ya ko détruire oyi motema na ite ko kanzate lo kwa zaka na sina lo mo ngabe kata baba yo to kansa mtu enemi oloba tidiwa mais raka baba yo ko tanga ngwa pona ni totika eza malamu te boli komona pasteur ala ta chemise ya sikate pasteur a changer mutu kate pasteur azana relation ngai moko nazana baninga ebele bazana poto pasteur pe azana oya ye famille bino momona pasteur azana famille ya pauvreté pasteur azana ba relation na ye soko zo sala musala ya malamu nzambe akoko tuta mutema ya mutu moko jo eloko kabila ye pona ni changer mutu kate pona ni pasteur ala ta malamu te pasteur tala di bumune ye monene offrande non bino boyebi makambo biso to sala kana offrande wana pasteur a vivre en offrande ba do ebele to kenda ça pourquoi église ezo ya munene eza ba sacrifice to zo ko sala papa za ko sala sa ba prison ba na ba hôpital kaka mongo mine ko construction to zo tonga itonga kana ba mongo zo sa zo pa mama ndenge ni kanisa ndenge yo yaka église tala kitala na lelo nzamba zo sala te mama nzamba za kana ngamu na biso to sambela nzambe na sincérité ce que tu as la canne sincérité ko tika ko yima a voyager na mongo na biso kaka non maman et belé bazana église ba yebi secret ya kufunga maboko usala kango pona nzambe bible zo longo ne touchez pas mais ouais botika ko tonga basala nzambe botika ko critiquer na bana na bango ko mona zo dongola mwana bi ata sapato ba mongo na biso tika loko wana olebo pambwa maboko kauka boza la benita ozo finga bango ya nzambe ozolanda zwa mobali na yo mama yaka nalingaka yo mingi botika kotia sungusungu na badepartement bosala nzambe na ndenge ya kosolo yo omona kotika kolela tika kosi confie na n'importe qui yo moko fungola bible na yo kota na Isaïe kota na psaume kene na Jérémie lela na lamentation lela pa nzambe ozwi mobali yo lobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul opesinga mobali opesinga mobali pour ngana nyoko matin opesinga bala pour na souffrir yo zo bakobote zo yate yo kokolela te liloba na nzambe lobike il n'y aura ni femme qui avorte ni femme stérile dans un royaume na ite okoko zo miseli maloba wana te nzambe yo lobaki kozala bongo te pourquoi ezakana ngai Ah, le Dieu possible, celui qui ferait les chemins dans la mer de deux eaux puissantes, un sentier. Et si quand il est zakate, il y a paix sa candela. Pourquoi beaucoup de ça y a goûté? Mutamuki la otonga yo. Toza bato. Atanga y mama pasteur. Nazala musuni. To kimaka ne mabe. So nazongi na musuni. Boko mona ngalo na tombo ki sakangi kana na salibo. Ozomona. Le cas jour, yaka pa na ngai, tout ça la prière. Ya tongo, tu pourquoi pendant 2 jours. Yo komona résultat. Bonjour. Non, tozo lukayo. Tokota. Tokota. Bonjour. 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 Problème.
Médecins sans frontières. Sur le sein. Mais nga na bibi no bien. Na bibi no makambo ta. Na fait na yo pe. Bon, ce qu'on a parce que problème nango et la chirurgie c'est ça ni. Ndenge oyebeli biso wana eza ya bongo te. Eza ke moi ba recherche moko tokoti tosali po toyede population. Vous comprenez? Tobandela ni pa na yo na mpoza mutu na biso ya mabele. Ndenge Jésus alobaki ke bobanda nanu na Jérusalem biso Jérusalem na Suzanne mabele na biso yango tobandina na mabele tobi tokotela muzungu biso benga ko muzungu biso benga ko muzungu po toyebi ke Moïse ezombuye ba jeune na Congo trop yango tosenti ke ve na biso ya Bugara azalaka toya tobanda na traitement pa na yo opanza biso sango. C'est-à-dire donc toza bena spécialisé na hémorroïde. Bombes! Bamba! Bombes! Ah! Bon, on a recherché au Kala. Zabara, Basara. On a Kala. Il y a un médecin sans frontières. On va traiter par hémorroïde. On a quartier. Avant, on va créer un souvenir, on va créer un quartier. Ma standard ont souffert. Donc, on va traiter, on va traiter hémorroïde dans le Congo. Bon, on va traiter en ligne. Kasi toi barat ba mettre sa frontière. Docteur yi. Leader, simba ipo na sala examen mususu. Obika na ese mwana. Ah. Mais Baptiste, Azala imori papa. Malembe yo tala wana za pona sima. Ko banga no te obiki. Leader, Baptiste. ay mo da makasi. Sentir en moi. Il faut saluer l'ordonnance pendant la pharmacie chinois. Docteur. Pharmacie Simbati. Mais on a stéthoscope. Oui, selon ma recherche, ndenge leader na biso akendaki ba recherche, ba yebela kango hémorroïde à partir ya là na nerf. Ce qu'on a net par exemple na kati ya toilette, ce qu'on kema, au moins et comme rati na nerf. Dans au moins ils ont comme na nerf. Selon ma recherche, or télescope et la stéthoscope. Pardon? Stéthoscope. Et la ce qui nerf, ils ont bêta yo makasi na niveau élevé aux ana hémorroïde. Bon, c'est bon, on a expliqué. Biso dans la cuve. Excusez, hein, ils ont un abonné là. Oh, par exemple, Kiv. Ce qui a ma casque. Mais c'est quoi là? Non, ils ont un nerf et feu. Ok. Ils ont un nerf. Alors, pour ce moment, ils ont une force. Hein? Dans une constatation, il y a un leader. Docteur, mais comment ça ça va passer ordonnance. C'est là, c'est là, c'est là. On a remarqué que aux autres, ils m'ont très ma casse, très élevé. Malembe. Sur on va faire l'ordonnance. L'ordonnance, hémorroïde. Mais papa, nous comprenons mon combien de temps. Nous avons sorti écriture non na bango te sorti. Tu prends ce ni nango c'est papa. Eh, yem taza spécialiste na ordonnance. Yem ça. Yeah. Dans somme d'Amélie ba qui sango banda ki ronde. A expliquer, il est spécialiste là. Mais non, on bosse ça va avancer là. Ce que Olandi penda ba kiso ndenge ezali. Yo moko sepela. Po awa kiso tozana Eva Oul. Ezala mukikili ki wanzoto doye vuma bakotisaka ye. Soko kotisiye. Na linga moi avancer vraiment tena fi na ngai. Parce que on a zomo comme c'est est-ce que non? Ils ont mon moqué mais mobiki si mon nene. Papa. So na ko ba ko ngamo ko. Chef, oza mon kérité, oza Chris. Oui, va où yoka so nango. D'accord. Docteur sala musala osepelisa bango. Papa sala calme, yo za vena biso secteur tout travailler. Ah papa. Mais on ressent monter la carte ndako te, mais pas jusque là. Tu es que benga so muto za malade. Yimo ici biso ki ya migem to zo belade. Biso to so malade za ki to bima. To traité. Oh.
tika sa musala ngai papa okanga nini ngana zeloko no eba fantsika nini na tuni ba fantsika besanga téléphone wana buzoba besanga téléphone yo besinga mbongo na ngana 6 na bimi na zo téléphone côté écoute-moi tant to takina yo bimi téléphone e mona na lo banani e bosko ngola ndanga bibu ko sa sanga bachete ko sa sanga bachete mais quand tu peux samsona ka na samsona miso ba do o baso ngai donc ba tikanga ah oh na beta yo o sa ba panchi so ba téléphone to na beta yo o zo ka solité na miso ba o zo ka solité ça vie na nga mais besanga téléphone te son monto e sama konto na binga za ka che wa maelete o tikanga na pasola yo na beta yo o sa na beta yo a ko simba kana boite ko o simba yo Papa, excuse bobo bobo. Malembe mimi boni boy. Boni tola barabara mimi tola barabara. Téléphone na zuite so linga lo bani. Linga lo bani. Masa. Mais bobo yo linga ba. Zela longa lo bate. Boloba. Mayo toyo kai. Boloba. OK, tokenda. Baba arrête pour que Yo, Laura, c'est là non. Zela, tika. Yo lokola uzo bem sa réputation moi sina. Na sa réputation. Yo lokola bem sa réputation moi sina. Zela do tena. Non, aso wa maelete. Papa malembe pas. Aso wa maelete. Tika na te o. Ya saka muto ko tolo bonde. Boni boy ko ba. Mais on se fait la marambo ba kana quartier ba loba. Boni boy. Malubia ka ngope ko ba futa ko ka salaire on a fin du mois pour marambo otika. Eh, baninga ba bomba ngwa to boni image. Yo, Zela, téléphone no. Téléphone nangu. Ouais, téléphone. Téléphone nangu. Oh, kende kasi. Téléphone nangu. Zela. Numéro les numéro. Ah, boni boy ko ba. Zela non, Théo. Yo. Boni na bien ba pesa ba téléphone. Kinosa kindumba. Bakanga hivi téléphone ya batu. Ni na numéro. Dozena ka chote. Dozena ka chote ngene. Bon, c'est bon ya. Yo. Na pesa da. Masa ndumba boni ko. Aso ba. Masa tien. Na pesa tien. Aso landa ngate ba Chelsea ba za Malu yo kasoni. Yo jino ba yo kakanga. Yo beto. Faut beta te nga kamwe. Ata kutu nzamba reconnaître moi ça nduma na Bible ya malute. Est-ce que ndé bolo bala bala boy bete bolo bala masa na. Oh même mbe moi sino bakangi. C'est bon fini. Ba ya, ozu chombo. Conseiller mon nom. C'est bon. Yebela. Papa ozwika kende. OK, déjà zoa. On peut fiter mal pardon. Moi ko ganga ti ko za ko kitsa ba to réputation bobo pas jusque là. O vini mayonnaise. Nga vini. Papa malu so zo nyoko mana butu za polisa bobo ya bozwa vie botangi classe bona makambo nyoto baba frère jokes ya pas proverbe bobo tena lingi prophète bobo na boyi lelo na yoka ko ba prophète lelo na boyi bobo luka na boyi lelo to li proverbe moni boya e simba tenga na yo comme musala po simba bobo te te molu ko mon ka sala te bien que mon ka sala te bon musa nga sala siko yo o tala valeur te te msala nga na parole nga na parole nzembo lita bembo abima na ngona vie na na pesa yango zanga te omoni na repose problème mo na repose problème mo Dora boyo nga bozo ta fito boyo
boyoka botala ngam na sona bino botala ngam bazoloba na bino omoni bakobeta bango pene bagangi wana napesa no prophète mobo yoka napesa prophète mobo omoni mire bakotya bakokanga moyibi nde bomonaka nga moyibi ocomprendre mais nzinzi akoleka bato bayebi teke nzinzi alingi na kati kanga moyibi courant mpe kei bato bayebi teke nzinzi mutakenda okatanga omoni eza eloko mosusu nga napesa nde prophète yokolobela te nabetao osamusina na balabala oganie tokenda yaya bozonga na bino bozonga kozonga na nyonso yango alambi mpe te biloko olia mpe eza te bozongaolakisa moningamona yo mpo oganga ezela malembe bamona oganga olobe eloko olobe eyebana te kolakisa mosapi te yo na ebwaka nde moko yo na nde moko so yo bine bwande moko namona bino supa na yo bana mona su mosa kama su mosa ma suka na kona ngate kanti ano na saini non tika mimite pour bobu na mimi biso tozala nzala yo zo seka lisusu bisolo sote fufu loko oyebi kotyaka fufu monene tolandaka yo onyokola biso boye barestaurant eza ebele mpona fufu na monene otyaka papa yolela mambo olie lokwa mwa moke bondeni komodiro lokwa mwa bebe moko boye vie okambusa na ndira zizi sangone panzani zizi sangone panzani Excuse. Mon frère, atabino mon vraiment. Hein? Son à l'équipe, pourquoi? Oh, tu bois quel lieu? Oebini ne komelanga. Mon frère, vous avez dit monanga. Omoni likamuseko ko elo na vie, okoye bati. Oh, tu bois quel lieu? Boyebi circonstance tinte komate ngala koma pede massa. Boyebi angote nde nazabu. Hein? Vous avez pede. Bombo kele ni bobo kelanga. Zizi sangone panzani yaya pede modeo na esa koni omunda miteki abetana na Batista jona mundele yana tokotela kiwana yango nolele moyidi ko modeo Asa pédango changer forme mais mobali sans spectacle moko pe mabe musungo na za mariette azala moi si na parler donc abetaka femme non azamisi oyebi tuna ngani akende pele wa mutu ko bakanga eko dimanche il est Kitasa 44 Shida Ibu la femme africaine tozonga na bimano na mulimo yo lati mwasi na yo ozuko asuko tala ete okomaka kulala na salon retraite à 100 jours mto kitsa histoire mais oui madame que non papa ngai pe na za mwasi na yo mais il faut me soutenir mais nazo soutenir yo ngi na soutenir ya ndenge ni tendresse eza oli susute okomaka muto mulimo bokula yo apôtre Pierre naza mwasi na yo naza besoin na santé pe mbani na ngai yo mtu bozaki déclarer aux pasteurs zangaita maman je ne refuse pas naza ko accomplir kana yeko telema yo naza ko accomplir na benga na ministère je ne refuse pas comme nous onyokola ngai bo pour ce temps ici supporter quand même parce que yango makambo tout justement j'ai fait la volonté de Dieu makambo yango ezopota na tina l'église isa yango yo maman j'ai fait la volonté de Dieu c'est pas ça la volonté ce qui nayeba ki nayaki na vana natala lokwa ki tala el kota musanga ngal bala ngana tika ngana ville yaso nazo biso makambo faut pas dire que ça c'est le passé hein bibe zolo bato quand je suis makambo eza ko lekate yaona kena frère Gesho moi c'est na yakiawa quelque part elle a raison moi c'est na yakiawa ayiko solanga Gesho atindela kinga moi c'est na lobi makambo eza très important très important moi j'étais pas au courant oui papa yango période de fiançailles beaucoup ça va pas hypocrisie dans l'église
wakangi tambala oyo asali lokola aza mosantu mais ntongo bokomi na ndako babizela eza kocorrespondre te makambo ezoyebana te yango ozomona bamabala mosusu ozosala ba 1 mois ba 3 mois elle a raison par rapport à quoi mais oui ya liboso eza ngai comportement na yo papa osimba nga okotangela nga nani abakuku ngai mwasi na ona simba yo okotangela nga sophonie okotangela nga abakuku obimisela nga je papa tina na biso eza nini nga aza protocole église na yo te papa tozonga nani nga aza protocole toza biso mibale nga aza protocole église na yo parle d'abord de frère Gesho ya biso mais oui bolongola na likambo oyo botika na bato bamekana nanu bayebana nanu bien ata bakokoma na ndako basi bazwa elan yo kasi patience oyo nga naza nango nga nde nazelaki ti pourkui nazosala makambo mbangombango mpe mwana mwasi wana komona eboye aza afermi te aza mwana si oyo asi akoli mingi ayebi mingi elongi nde ozomona aza mwana moke mais connaissance ya libanda eza ye mingi sagesse eleki aza nango na mayele mingi ya mokolo papa ya Gesho. Écoute d'abord par rapport ya makambo ozoloba est-ce que oyebi koza maman pasteur mais toza biso mbalinga aza mwasi to tozosola biso est-ce que oyebi ke yo moto ankadaka ba jeune fiancé on a bien temps on encadre yango est-ce que makambo boyembi na ministère na secondaire yote. Écoute, la Bible dit quand Dieu créa Ève, a créé que le rôle aide ya mobile. Cela veut dire quoi? Et tant que maman pasteur, on peut soutenir ministère ya mobile na yo, on peut soutenir ndaku ya mobile na yo, yo mtoko ko banda ko aider na makambo surtout. Moi, je suis là en tant que visionnaire et que on doit se sacrifier. Moto akoya ko soutenir nga. Et ça yo tu ne vois pas que depuis que vous soutenez Kayango et que Batashi Moussousou na tika yango, moi je ne fais que prier pour l'église. Mais bon, on doit aider à te prendre. Couple na biso et kita. Couple biso comme déséquilibré. Non, ce n'est pas ça. Mais non. Ce n'est mais pas non, ça. chérie. Non, mon niveau me sent pexi ma mode et pexi tendresse. Dans moi j'ai droit à ça. Dans un droit et affection à yo. Je n'en disconviens pas pour l'instant. Nous avons une volonté pour préparer 45 jours. Mais pour le frère Gesho, maman, yo ozawanate pour nous repérer sa là. Même quand frère Gesho et pour le corps, l'église corps. Comme ça, oui, bon comprendre le comportement, les goûts, les couleurs, les couleurs, yo quand c'est que comme ça on a rouge, on a vert. To miye banaité to comme kuna ngazo sepela na ote, yo zo sepela comme ça, on zo na mariage mingizo, toujours bakaba divorce. Maman, comment tu peux céder kaka na bakuna na maloba o mais ça point moko ils ont des bases aussi. Dans la Luc chapitre 1 verset 26. Oui, ma belle. Ça va nazolo banoboy par rapport il y a Marie na Joseph. Marie azaka fiancée à Joseph. Cela veut dire quoi? Quand on parle de la fiançailles, cela veut dire que besoin de temps est ébélé. La Bible nous dit quelque chose. Quand la Bible on a trouvé Marie. Mais c'est écrit dans la Bible. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont pris part de parler de la parole du Seigneur. Oh, t'inquiète. La côte à soutenir elle côté les mains. Moi, mon problème est que conseil mais on donne la fornication. C'est pas ça. La fornication. Conseil ni non fait ça. En tant que chrétienne, maman pasteur. Mais pas ça raison papa, pas ça on va gérer ça. Mais t'as ça comme le soleil il y a Vierge Marie na. On m'a marié. Donc comment n'y est Bible? Papa où est ma comité? Et là on a roulé on a sonjo dans zoto. Je suis un 8 Zoroba. Il y a katika ngaba blog wana ya kutomboka suko. Tikina ngaba passage wana kutomboka suko. Na kutomboka epo. Je suis un 8 Zoroba. Na ko yo. Na ko silikela kota. Bon, mal toutefois, il y a vraiment une vie. Na boya na ngai na yebisa ngo mayonnaise pour esala ye motema passe. Surtout tu vends ka oncle na mama binga na téléphone on a kinda epana. Bon, tellement babima tongo ye na mosini bakinda musala. Yanga lobi kompi na pa mama kuna pina sala na ngelo te na kindi na kuna epana ye kovanda. Na moi ka suna bina son mayonnaise abando luka mambo bili. Comme yo amis placé comment on a Mimi mayonnaise a mbali yo fan seye comme obi pas oncle et ça problème on va sur solo ni que non oncle tel boy azwinga
Où est le problème au bombélé? Même au moins nièce na na poto Christelle Azabik. Ayisinga na yebisa ime. Non mon akaso na bina yebisa mayonnaise. Oui bi mayonnaise. Malu aluka kanga na sola na yo et elle comme vérité. Mimi wa camarade nanga. Au moins de to vendre il faut vivre en vérité. Pour ne to vendre ka ba te bébé parce que soit concerné tu sais pire c'est na biso. Wana za ya kati Colette Bolambo. Maman. On se le bélo. Boni école bon. Aza bien. Acte ya biso faut vivre en vérité mobali na yo vandi sai soli sai que non tala boyeboy elo ni o caché wana za kati bon malu toute fona qui concerne nga moko non yebisa mayonnaise mais ko bosana te peut-être ko ya boyo yebiseni nga payer ngala ndi non premièrement yo mo sola na ye ou expliquer et ça bien malu boni ba Christiana banani boni dudu mikolo zo bengo te zoom kwa mutu na kati ma solo wanga nga paso na vandi ko na be wanga kati nanga o moso daki kati na otie nde na via na mombala nganga bataya bongo mondo to mikeme bokonote bon moi ya madame na sala jete ya la banga gilette te ya na bio date osa bon za fillette ni mwana tara mo sevinia ya sala jete na papa ba walinga te mutaza pembe na yesolo mais ko busa te bisina mayonnaise ya te na yebisa na pressé no le kana rapé pesa pe bombote na pesa bote na kupena ba course na obima bon tout ça ka route ensemble au comment te non c'est l'appel Eric beaucoup le fabenga na zo mo blo mo bochilenga sona ke na solicier na bengi Eric wa gigi bokole ba ya gigi bokole ya mama bokole oni mo envie na famille na bango alpha bokole ayi on bala gunanga mais abala non nga kuvali kwa bibala mbinga lungwa non kita na bono zo gérer et puis gérer maloni moi mona na ka yebsa gérer loko na ba tindela ngai et pas zifio tunani aluka mbawa ya zongisela parce on a quitté les kuna ozoma be belle vie habitez-moi à mokili moi makambo na witi iba je dois comporter na ma copine oui na vana ngai ma pasteur ba gesho a bengi singanga bon on a respect à mobile nga pour l'éducation na kana on a kenake mama isangani omoni na nsoi na babali yote kolinga makambo ya nzoto te na mobali fokanga motema na teleka na miso belle vie na oke na zeka moi respect na mitunga bien bi combien mabali zo kufali na Kinshasa partout na mokili poni parce que boye banité nga ko bana lelo na kuna ndako na miso ko benga te o sepela ngato mama obima libangati yo ko pa boyoka ye na ko sa ko boni yo ndo permettre ko yoka ye fallait même pas koyoka bango distraction na bango ezali bible ebote kuma na deuxième position mama ma pasteur on elongoni son talionka so tala misu wana ya apetisa yo tabiso bango to babanda bolingo na pasteur na biso disons pasteur wa benga to babanda bolingo est-ce que kanga motema et bon ça ne va pas bible et ça que to ça non se te mais bien bien pena nenga to ke pai to zongi pai moi ça mba so bolingani il faut boyeba na ko ba ezaka comportement te ko yeba na fona makamoni so en deux pour tout pour autant ko tanda ko za défuté vraiment so ngana sa nini di sumuni ngana sali aussi pour baba c'est pas ma pasteur maman na vana na tika pete na bengi shiro chama la cousin na tuni shiro ngabi shiro est-ce que ça m'a bé ko linga moi c'est linga ba mobile na abisa ma bete na bengi jeri malongo na tuni est-ce que ça m'a bé moi c'est ba mobile na abisa ma bete na maman na baki gesha mobile na nga na défiété na yibiété mobile na nga na besoin ça au moté bangelingi c'est tout en tout cas c'est tout ce que ma pasteur on a ebisa ke makambo kesho pa banga na vitu na be pasteur baza banzambe te mama ngala za be makambo nange suka na motema nanga na ko me pasteur te pasteur aza pe ka muntu ako za makambo nanga ko etele ona na pasteur makambo na ba ebisa bino boni ba kesho pardon kesho fona fungole misu franchement fona fungole misu mbala asa okanga matro fona fungole misu ya mobali pa koza zolo na ndenge wana te fona funga kesho nanga misu a mobali nanga so ma bese fona telemela kasi mama na otanga mai na makila na zano niko fraîche na zano veut dire fraîche j'étais ya na na bandeli elle va forcer sur carabi on a ba 9 heures na comme la 22 était pour la chatte na ya so ma chérie o mena bana bena kanga ma so mama ma so les epesenga kandala mena ramai ya modelo olimbisanga vraiment de la bengio nazuma temps yo tosola na yo te faut la bina rapide pour nazo bima nazo leader w tout monde a prudence mbangi les colonisateurs d'Europe donc aye donc tous à la bata suka te faut tous à la bata vent pour tous à héros et là kala ngala sola ngona ba leader na yo wana ngaza na séminaire nazaleki na yo ya musika
naza na baprière ezongendanga na ndako sango nga nayoki mpo na yo mon frère j'ai pas aimé partout bazotangaka kombo na yo ya modero soni otiango wapi obwaka na yo soni na mai mon vieux kosenga bakwanga na nzela yo ozolia kwanga na tige na balabala ozwa ashish ozomela ngo lokola lopango na biso bakomobenga ngo haïti eza na sens nini haïti awa bakomobenga ngo haïti nini esika désordre ezalaka yango nyonso mpona ngai lopango babayini ngai mama nani ayini yo poni panzaka biso sanga mabe boye boye nde ozalaka so boyininga te wapi kwanga na ngai motilo pasi eza na congo bongo jour biloko ekozala te modele tozobango lia biso nakoma chaque jour na devoir natindelaka mitsapo na yo ba sms boye te bodose bosengaka ye nini donc comme lokola kaka sereo ko wera azoganga sereo courant mwana asobeli courant donc yango esengaka bongo jour ekosengaka lia ngai donc tozala pete na famille modelo ndinga oyebi modelo te wadiaka tata kulutu na ye po mpe videlo okozala idoli ya ye mokotala bakupe na ye bakulu soki ezalaki place ya papa koloba papa ese biso tosangeli yo papa mama ya ota mambo elekao bakulu babe ngai bangona mwana ye mpo bayosanga keno baolia ngai tuki azaleki epa na ngai naliaki no nini yoza bakupe na ngai ye babanga ngapi na banga kati nga namona kutu bango bakozala lokola fufu nga na ozala la mère donc ntango ozokata bango ozokata mpe ngai modere soki olianga na ndenge ya butu miss girl olia tatano na kanya olianga na kanya na lutu na fourchette salade désert donc ndenge osa wana kwa modero yo okoluka délivrance na yo na église moko te na memi modere délivrance epai ya paster mokuna ataninga kaka lobi papa oyo milimo mabe soki moni mwana ezolia mingi boye kebini ye eza délivrance eza bato ya kubeta mankofa pa kwange bimi aliata émission mais aza mokolo azwa responsabilité na biso bino ayazaka boye so bozolobele boye modero sora donc mona modero aleli donc netika na bible ko modero plaira te modero papi le roi abengi ye bilanga mbongo lubuku ya nzambe papi le roi tekutula papi le roi omila suka na sele ba makambo comme so kende papi le roi webike na papi le roi kamwe tirike tindeli lettre lubi bakondi mamdero te totinda mutu même modero te botinda tango témoignage na mboka mopaya modero ake na ambassade ya Maroc batalika babi nord ya kosisa budget na bango Solange mwana mputu a récupéré ba substance na ye na papi le roi ma oui voilà nazo tele ko kita budget ya mbonga ba Solange mwana mputu dana libandele zongela oyo oui ya ani bana mwa mike nani bandi yango engelaka chaque jour on dirait que on netre akoma osala libani yango na netre bana sirage et puis netre azosala bana sirage azofuta te nakobala fifisi wana chaboy nakomona sili na poso tala matama ya koteka azalokola mikate koti mafuta matama fumé monde passé pour na problème ya ndene biso mpona bainstrument fezala prêt mpona mariage ya gesho yo na tindi déjà ampli bazobongisa ampli je pense que déjà lelo ekozala na ndako et puis déjà gi nzengele asatindaki mbongo wana mpo na ndenge olobaki alwele sale et puis Abraham Atingo P a ça une contribution. Donc je pense que nous a fait un prêt. Mais vraiment, ça c'est un garçon à féliciter quand même. Hein. Vraiment, moi je voulais te dire que frère Félin Kedi, il y a une responsabilité. Félin Kedi à France. Ok. Ouais, il veut comprendre. Il y a une responsabilité à costume la chaussure. Il y a une chemise donc il y a une habillé bango. Donc là là tu sais que Jean-Paul Kedi puis nani. Sopin Kedi na libala na bango. Avant au Kende, enveloppe mon frère José Mbouaki. Ok. Eh ben on peut ça sur la contribution pour que le mariage quand même nous devons le soutenir et ça là quand même bien. Frère on a Négigi Longomo, il y a Afrique du Sud.
Ouais, il y a bientôt là, il faut qu'il y ait une contribution. Donc voilà un peu. Donc il faut soutenir Yango pour que bon non, tous à 4 na Christ. Tous à 4 na Ngomba, c'est l'église corps. Donc si l'un de nos membres est en faillite, biso essayé de soutenir. Mais surtout que ça jeune moko exemplaire, non? Oui. Malgré que nous soit donné que le barreau, mais non, c'était un garçon honnête et à vivre. Moi aussi, on a honnêtement, et en tout cas, même hier, à France HL, la PC a témoignage, vraiment, ça c'est un garçon qui a été parce que batu mingi na l'église, na lingoma Rolanda Magolo, moi c'est un frère vraiment. Et surtout, Naïf Sarabino, s'il y a et là qu'on a une formation, on a vérifié bien. Il faut normalement faire véhiculer un mot. Bisoba Nanzambe, Bibezoloba, ceux qui sont faibles doivent être soutenus par ceux qui sont forts. Dans le corps de Christ, les hommes sont faibles. Oui, je sais que réellement que non. Soutien. Et puis quand on prépare le mariage, quand on doit se fiancer, il faut s'attendre déjà à une attaque. Aujourd'hui, l'histoire, il y a Job. Job est dans le diable Job. Cela veut dire que la tentation est à notre époque. Et le diable a tenté beaucoup plus dans le côté impudicité. Voilà pourquoi Jésus Christ avait dit la question impudicité, il faut fuir, ne résistez pas, n'abstenez pas, mais fuyez l'impudicité. Tu comprends? Donc voilà pourquoi bien aimé prochainement, donc on va frère Moussou, donc on a continué à encadrer bon malam pour que tu aies la source de fiancé. Nos fiancés on attend comme il y a la nouvelle comment est-ce qu'on véhiculé que non voilà. Mimi. Les affaires du monde zem parce que étant mal à moi signor surtout au capacité à kobota. Ya moi suis azobota te au capacité. Fois ayo kapasi wana pona Bible lobi mobali akolia na motoki na ye. Moi ça comme on a passé pas bota. Maman, les erreurs yelo na vie. Balobi histoire et la chance ne se répètent jamais. Oyeye koleka. Ce qui est vrai, il faut s'assumer. Oui bake naza na zemi na kobota mwana. Malgré papa ndongo yesenga ki aboyi na ye le garçon a refusé. Moi neza yo koza na souci mon côté. Lumbu, papa Lumbu. Oui madame. Koza na souci mon côté. Quel est moi là? Quel est ma? Papa Lumbu. Quel est moi? Au moins ni mimi nengaza. Aza na droite ya kosukola basala. Ni bilamba, ni kokomba. Ata kopo ne moko so ameliti. Est-ce que vous avez un malade? Vous avez un malade? Aussi, mais l'autre côté. Vous avez un malade? Vous avez un malade? Vous avez un repos. Vous avez un malade? Vous avez un malade? Vous avez un malade? Maman, vous avez un malade? 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 Mama, yashoka na yoki malamu te. Na ko chokola ye ngai kaka. Nalobi ko skolete. Nalobi eloko oya ko sala pona nzoto nezaka ko skola. Ata kopo oya meliti yo mtoko bando passer yango. Ozo kanga? Merci. Tu peux dire. C'est bon maman. Au moins une chambre hein. Maman c'est pour que là là. So il drawa no monya comme ça te au misika kaka. Papa Lumba super mike. Te nga lobi ko sala te. Ko sala. Non comme finir tout mon colonne ko ka insulter. Mais yeso mo munene hein. Ozo ba kimo bimi golo ba petit so lemba. Chocho mboka na yo. So ba changer et komi nini elembo non cha elembo mais na biso mon cher na sambwe to sambwe ngazo ibisa na zole ka suite o rasangone panzani ba pichu mobu na ebite so uzore maka yo ki parate makamu susu balongwe elembo bisa sanini sangone panzani wa sangani Batista ebige eza batu musu bana ba débit bien yo la création sangone panzani quel sango yo zo aka makamu nyoso ka ba blague obi nde tozalaka
nde nakomona bato batimbeli biso nde tozawa ya kosambo bato tu bacomprendre ke nde tozawa donc talaka tala kaka so na leki babwaki bakri so na leki babwaki bakri mal à l'aise nde toza boye toza kosambwa yo mona mwami suka pamba nzela no bombesi sango na soki nini sango nini sango panzani après siboni bazobakisa nini esalinga pasi obiki na tali boye bapichon balimo ya frère avec ça sango panzani sur après c'est quoi oite réputation basomba ngo te Baptiste ngitaka ndinga na yaka ne pa bino bombesi bamozo bozo comprendre sango panzani réputation ça mystique ngaso na biso makambuta eza mokeri bi quartier za bongo ebanda kala epa baya mampala bave yo kasi yondo ma mère ba fois ma mère donc ba pepe nani pepe kaka o ba mettre chika ba anio yo kanani eza ndinga dokolo makambu wana ngam na tambulaka yo tambulaka ti yo zana karina ndako ngam na yakutala kuna pale oui bien très bien massa réputation basomba ngoti je te dis basomba réputation te. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 21 jusqu'au 24 la Bible dit alors l'Éternel dit Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22 l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et enfin, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Pasteur. Voilà, aujourd'hui, ça vient de s'accomplir. Ce qui est l'institution du mariage venant de la part du Seigneur. Amen. Amen. Devant Dieu et devant les hommes, je vous déclare mari et femme. Papa Diacre, fais ça. Éternel Dieu de gloire, na pamboli na kombo na Yesu Masia, bano oyo ezali symbole ya libala na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. En prenant cela, on va exprimer oyo ezali penza malobi ko na kati ya motema na yo pour na sceller libala boyo. Exil péchanga, mon amour de tous les jours. Nandimi kulatisa yo anu oyo, na sini ya bolingo nanga na yo, pour les meilleurs et pour les pires, nandimi kozala na yo. Gesho, topeto nazolatisa yo eza signe ya bolingo yanga na yo. Na pasi pe na bisengo na bolingo kaka. En tout cas na ondima ozala kulu na bolingo na muta oluka koyiba ngayo. Ngando ti liwe kabola biso. Amen. Ibale sengo. Tosambeli tokombo na kombo Yesu. Juste Père n'a pas mbolu libala oyo ya Zambe na kombo na yo tikete Yesu Masia oyo lobaki était l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Tikete ba pambolama ba bota bana libala oyo zala libala esengo na telemeli nyonso oyo ko s'opposer contre bango na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Oui, à dater d'aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, je vous déclare mari et femme. Hey!
Félicitations. Merci. Félicitations. Oh, tu es trop ma chérie. Merci beaucoup, ma pasteur. Merci, pasteur. Oh, une minute. Maman, ma copine. Ouvre la bouteille. Maman, maman, les dents. À votre santé. Merci, tante. Parce qu'il y a plus de vitamines. C'est chiant là-bas, Né. Oui. Ah, non, faut. Ma pasteur on dit sucré. Pasteur, là, faut lait. Ben oui. Là, tu Il y a citron, au citron. Comment ça citron? Tant que prémisse au citron. Le citron, parce qu'en attendant, hein, banane na oyo, comme ça la tinda non mais là citron. On peut ça le malita. Esa ngama mutu Ça va les gens kona, on y so senga la pesa. Ma pasteur quel? On va sucrer. Bien. Maman mais là Maman e ukola na banane wana citron ezoya. Ya, na funga. Diacre. Viens. Ese boni na kubala. Bala, bala peshanga bali. Si pêcheur mon pêche. Wa pêche. En tout cas, papa, merci. Non, mais là, il y a mélange, on mélange. Mélange de mélange. Et qui peut-être que ça reste citron. Papa, naïbité, il soit ça la zone. Comment moi je vous na mona déjà point satanique. Tant na nous la tsana le péto est sacré. Il y a zolo baké. Ngazali bala so ya kuluna. Justement. Moi, pasteur, nga ba kisinga robe mususu. Mais là, c'est toi qui étais désigné au mais justement, il m'a trahi. Nga na moni teni mususu. Saint-Esprit va na makamba boyete. C'est toi qui étais désigné au contrôle. Papa, naza sous son gaité. Donc, je n'en pouvais plus rien. Voilà pourquoi j'ai fait des caca pour la bénir. Mais avec, c'est honteux pour moi. Oui, na Jézabel, papa. Oui, na Jézabel. Non, mais non. Prends de la bière. Hein? Elle ne prie pas. Alors, il y a malé les athées. On peut s'en souvenir. Tu parles de citron, de citron. Pasteur, ma pasteur, il est qu'on a le bas, banda et bandé. Na lexi ba nyonso même biloko tout bazo loba yangote ngana moni maka moni sobi o ngana mona on dirait film. Mais c'est pour ma toute première fois maintenir les balles à modèle allez boy pia nana nangabi tant na pambola bango ezaka boyité ba respecter ka ba norme ozaki ya nini ya ba chrétien. Mais pourquoi frère Guécho peut laisser comme ça? Mais les Guécho azo comme ça là. Comment on peut se conduire oui? Mais c'est la fermisseur aussi. On doit fermisseur. Na loba ni biloko wana nyonso. Na loba ni biloko non. Mais tu as fait ta mission. Tiko 600 te bonste na boy. Non mais na te mobilo non. Mobilo non ngwana. Ndi non se kana ngote. Non se kana na mena rapu na bolingo. Kana leki na Richard Tumba wa INPP. Puis petit ya Dudumi kina Zoom. Ba sepende na ovanda na olia merama. Suka na ngiza ndeni. Kibombandiza pasi o mutu mote na mukila koki kosala ngo. Kende ko Richard Tumba wa Angleterre. Ata yo mote te penda mami. Bana INPP ba osepe na mambo te. Osepe na ngote. Moni yo oza motema na ngai. Na koyi kozanga nyonso na mokili. Sauf yo. Mimi. Tango nga nalalaka. Nalotaka moto mosusu te Mimi. Tu sais, nafandaki na bengi Belgique,
Oui, que Sylvain Makuna. Naba lekine nyonso Jackson Makuna, Petit Va. Julie Makuna, Francine Makuna. Ba la Belgique na bengi bango. Na si bango ba réserver les biso chambre na hôtel moko ya 7 étoiles pour 4 mois. Donc moi et toi il faut te voyager. Tokoti Camilo awa d'abord aza talakaka et combat. Armand, camarade nanga Elvis Dembo ba couleur. Hein? Aza pena ba même sort na mambo, nzambe mutape sango. Nzambe apesinga? Shiki peto to kandelo za poto abina mwa cinéma mama bota ti nzambo yo fune yo na linga mama na mingi na mutima mama miloko. Comment ça mabe? Ti ko singa ki. Na seka gigi boko la bi. Yo leki munene. Arma pe munene bobo ya nakanga. Yo ta songi. Ozaki mikebi no nyosi boye minene ndiela moko siko no boye munene. Ça va Mimi? Bonjour. Chérie, ça va? Fatou. Tantine, ça va? Ça va. Arma penza. Na zo pe kisoma na salon. Mimi aza déjà quand. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, nakitika la sikoyo rapidement là. Pour battre la régie des eaux, ben côté ka facture ya courant. Non, ya maï. Mais régie des eaux battre na facture maï. C'est ce que j'ai dit, c'est ça Au que j'ai dit. Courant. Courant c'est la SNEL. Non, j'ai dit ya courant. Oh, ya maï. Ya maï. Mimi Tantine, bilo rolamba papa na vraiment na ebiti. Alambini. Alam na isaki bi bilo ka soupe non ko kati na isaki kalingela na tila pia wana na lia na ya pamba. Alam ba mi pandi tantine franchement na lengi. Franchement liko compliqué na. Tato azanga ndogi te on oze sarma. Tato na kolongola e. Komesa na siko comme habit de confiance. Hein? Na ilo biscuit na yo en attendant mona kangilo obiti la pia. Ah, Fatou, ko vana na mwana mkebo ba ko bota liboso ezaka passe. Ah, ma chérie. Allez. Merci tantine. Ba so melinga na pia wanga. Yaza bien. Na opema ya na sele noti la pia pia mtokte na supermarché na bis. Ya na je la mimi. Biscuit wana. Aza bien. Chez na sele noti la pia. Ouais. Non, on a fait marambo gigi boko le talobi oboya ngapona ko munene. Non, ezaki gigi te. Ezaki ya Raoul Bokole Bolisomi. Bobo. Bobo Chata. Non, c'était ya Raoul. Bobo Bolisomi. Bobo Bokole. Chérie, j'ai fait pour toi, hein. D'accord. C'est bon. Boni Fatou. Boni Nanda. Ça va. Ça va, hein? Fatou. Il va bien. Oui, ça va. Au rythme du pays, hein. Ah bon? Boni mobile now. Ça va bien? Bobongisi, hein? Kika. Bobalana pour le meilleur et pour le pire. Oui, ben na boigi pour le pire, on est. T'es pire, non. Il y a le haut et le bas. Hein? Pour le meilleur, c'est mieux que pour le pire. Bon, on attend un malade aux années. Non. C'est un problème, hein? On est au sololi. Nana. Tu nous sais quoi, moi, ce n'est pas une cité sur mon abbas. Pour plus sur la ville, n'a pas de boulot, n'a pas de ballon, y aller. N'a pas de petit, n'a pas bien vraiment. Mais il n'a pas eu peu. Encore. Bon, le moment, on a pu s'en aller. On a pu s'en aller, c'est mon téléphone. Tellement de sentiments, tout ça, on va pas passer. Des beaux bana bobo, ending à la bana ni. Bobo c'est la ramasser na ona kuta na vie. Moni vie aussi na ba vie wana. Nga vraiment, na ma bête na fibu ma bête ni mali. Na mimi ko samba fi wana. Ça va, on le kelo mini. Ça les là vraiment sacrifice. Kobiki na qui même pas zoomé qui na pas caméraman. Fallait que ba caméraman nous soit connu. On sala image. Mayonnaise à Obenga. Sur les problèmes, même voir la raison, la seule façon bien de quoi, souci, la zone est là trop nanda. Comme le quoi, moi, vraiment, la série, pardon. Et la série, pardon, malou. Ah ouais?
linga mimi moninga kraka mimi nayeba so ndenge osala te oni mbongo na kopesa uchata crédit obengela mimi mpona okoka te mbongo akomata bongo mbongo etambolaka nzela moko na bolongo mais bongo ezala na kati ya motema ya moto opesa watasonatikilika $10. Mayo. Mayonnaise. Telangano. Nama be. Mama be telangano. Ça moi ça ça m'a demandé na hotel mon ka yuni to la solution na makambo ngai. Solution na poko je n'entends pas. Hein? Solution ni ninga ko peso mo. Azolo to bino Mayo. Sikano mamu kwa bani. Ki faut mo beaucoup lisano ba idée. Ton moi déjà lo abo c'est il faut comprendre. Comprendre mon sous ko ko l'exango bo été. Na so crédit na mamu. Ça va? Alors, on s'est arrangé d'attraper. Ah, bon, il est quoi? Bien sûr. Il faut maman. ndakovanda te bisika etanga te gisho osalanga boye gisho papa naza kaka nano gisho balinga te aonesanga te tokenda nzoto te letan tozala mariage nazaka motema monene patiente nga bise bon tokeka ndenge oke atokutinga asimbi ye boye tonosoka kaka libanda tokota kati te na ndima na ngai na ndima lelo gisho balinga aonoringa liboso ya nzambe na bata mokili mais gisho akokosepelisa nga te gisho bimaka na nga te nayebi ndenge mobali azalaka te na ndako libala obi ke makamnesi ndenge explike nga te sikoyo nazo comprendre yango te mais bakozoyebisa nga mpe surprendre ngai parce que ngai ndenge bozalaki ne même na fiançaille nabandi koreproche mingi moi je savais que osi bokomeli mosika soki ozoloba na ngai boye je ne sais pas ce qui a ça. Il y a raison, il y a Bible, a fatigué, a oti mosala, atangi Bible, na bité ce que Bible on était à battu que so bali, o te mosna l'écart. Azana jeunité. Azana jeunité. Mutandela ko lelo solo madi so makabu chaque jour. Je ne vois ça rajouter mais na bité pour niveau, na bité na o reprocher na nini. Ce que dit comme ma bi ai ça tangana me ko bongisa. Sois calme. O tanga mal à l'aise no ibate. Non, sois calme. Non, ça calme ndeni. Non, ozo ko confier la responsabilité. Là on fait un sur ceux qui ont problème ceux qui ont pas gêne ceux qui n'ont pas prière peut-être bah monsieur on va linger ça ceux qui 6 mois ceux qui une année même pas ma projet nous surtout soyez na yezo ke no kamai na ce qui dans ça besoin tout ma passe la pese comme bana romi na robi ti siko na bitu na limite bota moneli na bota kona nani za na kondi bota bana wana niso ma passe wana na kesho bota ngana zo sola na ye no ke no soyez na fan na yiba problème za nini non za na confiance tout sur nego le kana ya pas un problème non ko ba soutien non ko kati mutima ko mosuka ota souci mingi hein yo za kana likena nzambe sambela kaka ko le kana ngana muni kutu premier pesa na ngopete problème ezali papa ngana on ka comportement non il se peut kalinga comme un très spirituel yango nazo se discipline mais ça boye que spiritualité ke mingi il fallait que ne couvent akana nga to likabuni to nga nga ba compte na ko albal on a monté comment on va compte comment à niveau on a été ngana osone pesanga confiance je sais que malamuza na ngoti premier mot ezate hein merci beaucoup allez peut candidater ou changer l'attitude ya mbaka ezalaka nini ngozalaka hein tu vas malade ça va mais prière casse faut beaucoup prier hein Je suis bougie rouge. Bougie cérémonie. Je m'excuse beaucoup de l'espace versé. La fois passée, j'étais ici. Pour ton information, c'est que je fallait que les robas là, pour te dire tout à la Paris. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Mais non. Formation. Je suis Marie-Joseph.
Yondo tano wana mbongo. Bagua ngana zwakeze baguna yo. Boni bo ekolo bana. Oyo tano wana pour ton information, hein. Bah c'est Bastien. Papa, qui tient la moitié qui mouyibi. Jésus na qui fait comme ça na ngana sala kai. Ya msana ngana sala. Na yibi ete papa. Ça va. On va me faire voir ma relation. Je te ferai voir qu'un homme Nicolas Général. Problème